Bonjour, bonjour, Bana Congo. Bonjour, Bande Kobola Nabiso partout à travers le monde. Le loza samedi, jour J, jour J, jour J. Le lo samedi, le 7 juin, jour Yabagoloa, jour Yabarobines, Mundibu, Bande Konangai. Le lo ezali jour, toko récolter, ma vérité nyo surtout. Tokoye labino awa na internet parce que bande ko fo bandi melaka ken pia na mwa mingi parce que ken pia nazali mukala ya mutu te ken pia nazali pona ko flatter mutu moko te ING Arena o fali abeta ki bande ko na ngai na 2023 ndeko na biso Ferego la pe aye na défi ya kobeta na 2025 bande ko na ngai kasi botika tolo ba vérité bandeko na biso oyo basalaka communication epai ya ndeko na biso artiste musicien Ferego la to remarke mwa muke lokuta eza makasi bandeko na ngai lokuta ezali makasi kotala bino bapapa mibima bapapa mikolo boye bozomema fere na kati ya lokuta ya blagi te biso tozoya na analyse ya vérité toliaka epai mutu te mutu moko oyo to dépendaka epai na ye azali te bandeko résultat ya makambo tu ekosalema lelo lobi tokoexplike bino estce fere azali na niveau ya fali ou fere azodepasse niveau ya fali parce que tomoni awa na Belgique ndenge kaka fali mpo babetaki awa na Belgique tozomona mbonge wana oyo fali bahotel ezalaki plein barestaurant plein tomoni mpe meme mbonge wana Ferego la Jésus de Nuance batu bauti par-ci par-là baye ebele na Belgique batu vraiment baye vraiment ebele mais eloko tozo telebele ezali ba communication ya lokuta ya bandeko na biso net ba tonton promo en tout cas bandeko na ngai bosomona fiche o na chemo panzi ezali ya ndeko na biso Descartes Konga artiste musicien ya munene oyo aza na niveau ya États-Unis d'Amérique Descartes Konga toyebi se toyebi Descartes Konga oza mwana mobali yo ifo onyata fere yo ifo onyata fali koya na système moko te oyo bajeni baya nango lelo ya koluka kodembela bagolwa kodembela bawarrior bandeko génération lelo il faut ko changer makambo il faut ko changer badonné Descartes Konga aza na mopanzi ya États-Unis d'Amérique le 13 juin abimisa clip na ye ya copilote clip na ya copilote tokozala wana tokopanzela bino me bandeko lelo ezali concert farafar Robino Mundibu na Ferego la bandeko bokende concert bandeko bouti par-ci par-là boyeba concert ya Ferego la ya Robino Mundibu bandeko concert gratuit na kopesa bino ozali koya ozokota concert yebisa nzambe concert ya Ferego la nasombi biye na ngai nafutaki biye na ngai pona ya concert ya fere nazali ndeko ya fere te nyonso to epesameli ya mabe nyonso to epesameli ya mabe na mabele oyo nga na konyata na salle nyonso to retour à l'expéditeur nazali ndeko ya fere te nazali ndeko ya Robino Mundibu te nyonso to oyo bakotia ya mabe bandeko kolia batu échanger forme baartiste bakomi kolia bafanatique bandeko na ngai depuis 2025 ebandi yo ndeko oyo ozoya makambo ya musique depuis 2025 ebandi est-ce que sacrifice nini oso osali mpona kokende baactivité ya nzambe bandeko tokobeta masolo eza ebele kasi eloko tozali kotelebela soki lelo ndeko na biso Jésus de Nuance Fere azo avancer na makambo ebele te ezali foti ya bacommunicateur bayeli faire système bakosaka batu kasi biso makambo oyo ya kokota na mulongo wana bandeko na ngai babolwa bandeko na ngai bawarrior nga naza fanatique ya musicien moko te nalingi fanatique moko te akomandenga kendi yo ifalolo baboye yo ifalolo baboye tokolobela plein ya fere soki abeti concert eleki ya fali tokoloba yango soki concert ya fere esili parce que na minute oyo tosala émission
héritier atindi banquêteur bakende kofanda na 4 coins ya salle bakongo bakofilme soki place bakiti ekozala soki rideau ekotiama bandeko dimanche eza mosika te soki fere akati barideau soki fere akati barideau bato baza deja wana sur place deja héritier nazoloba makambo eza clair ndenge bakolwa bosekaki héritier Watanabe héritier aplanté deja bato wana deja bafutami bambongo bakoya komi bafanatike mais mission na bango eza ya kocontrôle mouvement nyonso ya kiti vide ya rideau soki ezali bandeko héritier deja futi bato wana mbongo baza deja bakozala wana na concert je pense concert ya fere tokozala na difficulté moko te ya koluka koyeba information bien ou mabe tokoyeba bango à l'aise parce que bato baza deja wana bakosala mosala bandeko tozala tosunga mosala oyo ya communication bandeko na ngai mosala communication ezokende na kobeba botala ndeko na biso tonton promo ba propos alobaki liboso biso nyonso tokota na sentiment toyebaki ke tonton promo azalaka beaucoup plus na fere tonton promo ya na ngai kulutu na ngai napesako barespect ebele lelo ozali jeune garçon te ozali papa tala bapropos olobaki ozopesa baaffirmation ya makambo ya lokuta soki tolandi bien sur 100% makambo bolobelaka fere 98% eza lokuta sur lokuta parce que tonton promo parce que nayebi ke dimanche discussion ekozala makasi mais tokota nao na lokuta oyo tonton promo alobaki awa comme ça to continuer ka mama lemi boka troisième délégation. Mais avant d'en citer les noms, permettez-moi de vous rappeler qu'aucun communicateur n'a vu sa demande être positive. Pour dire, cette délégation, cette troisième délégation sera essentiellement composée des membres du groupe G7. J'en reviens à la liste pour vous dire, ont officiellement obtenu leur visa après recours et intervention de Ferregola. Bandeko boka, tonton Promo a confirmé que mokili mobimba ke faire asala ki recours. Biso nyonso tout toyebi ke tonton Promo akoya na information ya mabe sur Ferregola te. Ke faire ye moko asala ki recours na ambassade. As bapesi bango cette visa. Toso kende na lokuta oyo bozo construire na orchestre ya Ferry. Faire azali artiste ya munene mais lokuta eza makasi na kati ya orchestre ya Ferry. Il suffit tozana ba communication ya Ferry baza batu ya lokuta makasi bandeko na ngai. Musala oyo tobebisa ngo kaka boye bandeko. Bolobi Ferry ye moko asali recours. Toyoki bino. To bandela toke nango tina suka comme ça. Et tokosala analyse ya Fally na Ferry comparaison ezala te boloba yoza wario yoza golwa analyse toke nango normal parce que nga na Fally na Ferry mutalesa kanga zate na lo bango clair toke obtenu leur visa après recours et intervention de Ferregola. Monsieur Marc Gamba, guitariste. Wana premier combo atangela biso après recours ya Ferregola Marc House azwaki visa bandeko to vérifier na ba avion nyonso tout to vérifier na ba avion nyonso tout to tika le mona place Marc House aye concert eza lelo to vérifier Marc House aye te faux information to ke na deuxième combo. Monsieur Ilunga, autrement dit, Yailus. Voilà, bandeko. Est-ce que communication ya Ferry? Est-ce que équipe ya communication ya Ferry? Est-ce que tu repères sango lisusu confiance? Est-ce que ba information ba bandoye la bino? Et ça, ba information ya considération. Moi, je pense
Faire Ebola, il faut en revoir likambo yo. Ya bato bazoya tout autour na ye, soit baza ba flatteur, soit bazali kozong sa carrière ya faire Ebola sima. Est-ce que ça obligé qu'on soutenir faire il faut beaucoup ma bato ya lokuta? Boya ko la faire ba makambo. Bayaya. Ce qui le lo, faire azo sala eloko moko boy oyo, eza na difficulté. Ce qui bon lobby message normal. Faire à côté ici, makambo esimba te, makambo patati patata, biso nyonso tokotombo la mingongo na biso, tokoloba, peut-être solution kozwama. Communication ya lokuta oyo, ça veut dire, faire ça la salle plein, faire ça la salle plein te, communication à tonton promo et kozalaka ya lokuta. Faire azwa salle ya 7000 places, faire azwa 10 000, faire azwa 9 000, on a tonton promo, tu as déjà que Azali Moutagoye la biso kalake, azwaki 16 000 places. Tokendinan. Chanteur et danseur. 3. Vanessa, danseuse. 4. Vanessa, danseuse, bandeko na ngai, azalaki na visa ya inane wana inspiraki. Bakotisi na ambassade ka délégation o ezalaki bande kwa zui refi mais tonton promo confirmaki biso Vanessa ngope azwaki visa. Lokuta ko construire carrière ya mutu na biloko lokuta boye c'est très dangereux bandeko. Na sepeli na héritier wata ndenga pesi mbongo. Ndenga délégué batu bakende kozala na ba surveiller 4 kwa ya salle. Eza pe ba idée bien ba artiste faut même na pe boye sala bien. Florence, danseuse. 5. Prince d'Angola, animateur. Prince d'Angola déjà bandeko pona information nazo informer bino. Ok, Prince d'Angola dossier na ye ezalaki epe andeko na biso moko diamatifere nde mutu akotisaki dossier po azwela Prince d'Angola visa eza kutu makambo ya fere te. Ndeko na biso azalaki ozala mutuka nete kama asala relevé akotisa dossier na ye na Prince d'Angola eza ndeko azolaki pe ndeko na biso ya communication affaire Tracy Eleza donc boyoka awa 6. Golbert, animateur. 7. Johnny Chloé, chanteur. sikoyo bagoloa bofandaka bokota na bapanel ya bacommunicateur na bino basala na bino balive ya ba 7 heures du temps ba 4 heures du temps bozokima na misala balive ya lokuta boye. Est-ce que bozwaka te mpe ya koreproche bango ke non koma yo otie biso na mbuyema okosi biso yaya eza pasi na mawa tokende. Ainsi se clôture la liste des derniers membres qui ont obtenu les visas pour les voyages est prévu pour le départ demain mercredi 22h heure de Kinshasa, jeudi matin ou jeudi après-midi heure d'arrivée en France. Donc tonton promo na age aza nango wana amoni ata preuve ya visa te amoni preuve ya billet te akonfirme bino na date ya départ orchestre ya fere lokuta pena ekoli lokuta pena ekoli bandeko. Il faut sikoyo ndenge fere akobeta awa na Belgique comme eza mboka oyo biso tozofanda il faut tozala éveillé parce que soki bakotisi lokuta na mboka oyo biso tofanda ekosopa biso nyonso tu tosisa toto promo comme ça tokende étape par étape tokota masolo pe ya Robino Mundibu tokota masolo za ebele mais tosilisa na mopanzi ya fere. Souffrez que je puisse anticiper dans l'information toutes les chaînes de télévision. À cette occasion, même les chaînes terroristes, que ce soit Charlie Press TV, que ce soit Héritier Moi de la bandeko na ngai eza pasi kotala orchestre ya munene
orchestre ya monene mais construction ya biro ya lokuta ezorenye na kati ya orchestre ya monene neti ya ndeko na biso Jésus de Niasi Ferregola. Est-ce que faire aza na besoin ya ba communication ya boye ya lokuta oyo kobanda kosopa orchestre ya Ferregola? Toyebi te soki mpe ezalaka na kati ya basentima ya Ferre, toyebi te. Awa tozongi lisusu kaka na communicateur oyo bagolo bazwaka neti ye mokonzi ya communication ya Ferre. Ayeli biso message mosusu. Lelo toza samedi, ayeli biso message mosusu parce que lobi tokosala analyse. Nga naza ndeko ya musicien te, boyoka. Congolais azo affronté ING Arena na full 15 000 places. Je dis bien, nous sommes dans la chronique musicale. Premier artiste congolais azo affronté ING Arena 15 000 places. Tu vivre en lobby avec Jésus de Nias. Juge moi équipe léger côté lobby na minute yo faire école la star. Oh, plein ya lobby. Sold out il y a 15 000 places na ING Arena. Nenga Jésus de Nias a préparé ma solo nenga ko bandela. Par restaurant na brise bazoto na toto pour mo goyate. Na nenga code pe bonga ludia bazoto na goyate. Aurélie Kabessa ndemona se na kodo yo ngamo na zobeta système ya Charles de Gaulle na rozala mubimba na London bibi wife mupanzi Théophile Mumana na terrain premier artiste congolais azo affront Baya, est-ce que bozo comprendre teza na batu ya batu moko ya ba mbrier neti ba tonton promo basa la faire théâtre ou basa la faire communication. Tonton promotion ça la pembeni ya Ferregola les ali théâtre ou les ali promotion ou les akosunga artiste okende na libulu ya munene batoto promo ba ma faire na mabulu ya ba elephant mabulu ya ba lion place bozo me ma faire yango wana lelo communication ya tonton promo na age tonton promo azana wana maele tonton promo azana ngo. On a un artiste congolais à Liboso, on a zobeta ING Arena Seferi. Mais il y a attaque tout le côté en mode au Kosabatou. Tout ça pena batu to vivre na deuxième monde té. Il y a premier artiste africain on a beti ING Arena. On a kisi biso ba congolais que ING Arena ezalaka na Belgique, ezali fali. Est-ce que ce qui va dire vérité que faire azali deuxième artiste oyo azobeta na ING Arena na Congo est-ce que wana faire akobenga na bino? Imaginez ni ba luka bola c'est pas faire que dans faire nyonso fali azosala soki ya ye alandi dans faire communication ça le ma ko effacer histoire ya fali pour papa fali abandaki dans faire il faut ko effacer na nous fali non. Lelo va même mboka na biso to betaka histoire ya premier président, deuxième président, troisième président, si to kotaka na fati to ko effacer ba histoire ya ba président liboso te. Muto alakisi ING Arena bandeko na ngai c'est Fally Ipupa. C'est Fally Ipupa parce que eloko na telemela lelo ezali ba communication ya lokuta oyo ezoya na tout autour ya ndeko na biso Ferre bokeba na communication lokuta ekozindisa artiste. Premier artiste congolais azo affronté ING Arena na full 15 000 places. Bozoka tonton pour mon premier artiste mais ya na ngai tozala quand même tozala pe bazo baté quand même tozala pe quand même bazo baté tozala pe bazo baté. Premier artiste congolais azo affronté ING Arena na full 15 000 places. Je dis bien, nous sommes dans la chronique musicale. Premier artiste congolais azo affronté ING Arena 15 000 places.
To vivre en lobby avec Jésus de Nias. Eza pasi pe mawa kotala bato baza pembeni ya fere mituna bino batonto promo ezali pasi na mawa bandeko na ngai. Vous auriez acheté avec nous il y a 30 ans. Baza te pona kosala propagande ya ba bêtise o bino bozo mema ya ba communication lokuta parce que ezobebisa crédibilité ya musala na biso bandeko na ngai. Musala na biso ezoke na kobeba. Toki ko encourager ba biloko te. Musala na biso ekende na kobeba. Musala na biso ezokende na kobeba. Toki ko encourager ba bêtise yo te ya boyi. Parce que soki tobi to ke to encourager ba biloko yo, musala na biso ezokende kaka na kobeba. Donc eza pasi na mawa soki biso moko tokomi kobebisa musala oyo. Faire azobeta concert lelo, faire arobeta lelo mais il faut bochango na mutu bozela. Parce que musala na biso oyo tokeli yango pasi, touti nango musika. Tondi mateka boye ba musala na biso ebeba. Awa pe na Bruxelles. Place concert eza bandeko oyo boza partout. Oyo bandeko na bino baye, bobenda bango matoi contrôle ya mbila. Contrôle ya la police ya tche contrôle ya blagité. Contrôle ya blagité. Ndeko soko za ndeko oyo mukandeza keba yebisa ye akeba parce que contrôle la police ya tche awa bandeko. Contrôle awa eza makasi. Contrôle pena eza makasi ya blagité. Contrôle eza makasi. En plus, bandeko loko nazo beta sete. Yebisa ndeko na yo, oya kozokazo ya kolanda émission te. Ndeko na yo oya ye concert ya Robino ou ya Fere. Boyebisa ye, asakela mbongo na ye mabe oya azosombela billet. Na ye concert na futi billet na nga, naza ndeko ya Fere te, naza ndeko ya Robino te. Nyonso tu oyo baloni awa, makolo na nga ate nyati ezala nil et sans effet. Nayebi makambo na oloba bo comprendre yango après. Makambo na oloba nayebi bo comprendre yango après. Po musique na biso ya Congo ba changer stratégie ya sacrifice. Sacrifice ekomi na basali ya minene. Bozalaka wana kaka bo kende ba sentiment na bino bien et retour yaka. Bokono benga kempiana numéro prophète Emmanuel Dodi, numéro prophète Emmanuel Dodi, awa ndeko akoti koma asali bozo kende komi pesa sacrifice. Yebi sanzambe na sombi biye na ngai pona tala concert na sombi biye na nga na kota ya ofelete nyoso ya mabe o elonami awa. Na concert ya Fer ou concert ya Robino Mundibu ezala nil et sans effet bandeko. Bo retenir makambo na oloba o. Na kizengi te. Na kizengi te na yebi makambo o na oloba. Na yebi makambo na oloba très bien. Donc eza blague te. Donc, tozoko tadano bozwa message ya ndeko na biso Robino Mundibu ye pas eu ba visa te. C'est grave. Donc, ba concert mi balé ya minene o ezobeta mafara moko na France moko na Belgique. Tous les deux concerts ezui dango ba visa te bandeko ya pasi na mawa. Robino Mundibu aza na chance ebele po orchestre ya Fali eza awa Robino Mundibu côté wana aza na moi chance bangonde bazo sunga ye quand même. Abete boka Robino Matisé machine à babo visate concert les ça. Matisé machine à babo visate mais concert les ça. Voilà. Yo mo ça les ça. Ata bazo visate puis c'est ça on a dit en bila ba on para zone on n'est pas c'est le coup. Voilà. Oya va boko tu ko ye boko ti si boko ti la kati matala na ti. Maribel wale santi. 20h 23h34. Donc héritier Watanabe azo confirmé biso déjà akozala wana mobimba héritier Watanabe akozala wana na Robino Mundibu Hervé Petit yeyo
Satellite. Hervé Petit, naza kati ya tournage boni, parce que awa na Bruxelles, Mbila atandami 4 coins parce que population ye mobondo. Torebite, oyo aye concert, ana identité malonga te, bakolokota batulelo ya kolokota. Belgique alingi masiki. Batu baye belé, hein? Batu baye belé, ba restaurant plein, ba hôtel plein, mais torebite, est-ce que, parce que ya fali pe to monaka embrouillement ya batuka aboye, torebite, ya faire le candene, parce que analyse ya faire, tokosala ngo beaucoup plus lobby kaka. Ouais, kitoko satellite, ozala bien, c'est la suite pa na yo. Yo journaliste à monene, sur événement le candene. Mais la moni kune héritier kabeli lobeso $10,000 a ozala pe na ndula Robino. Yo moni initiative wana ndenge. Bon, eza initiative eza na ngoka bien pour eza affrontement musique. Héritier azo encourager Robino pour Robino acheli faire libaya, mais suite lobby nde tokosala pena ba analyse ya bien parce que il faut toyeba est-ce que héritier aza ba fanatique o bakotia Robino mundibu poids tokoyeba poids ya héritier. Kitoko ken pena wana lobby kaka. Boni Descartes Konga tocho lobela awa le 13 déjà le 13 juin clip ya copilote ezobima boni ekuna na niveau États-Unis. Ouais, Descartes Konga na niveau États-Unis, promotion ya kosakana te ba chaîne américaine nyonso bazobeta ye na ba radio nyonso. Tosenga ka na batu nyonso baki kosabone na ba page na ye Descartes Konga officiel pour ba landa clip wana na YouTube, na TikTok, na Twitter, na Spotify, na Amazon, baki ndi kosomba ngo baki ndi otala to ana besoin ba critique na bango. Dans les 13 juin oyo ba fanatique na ba mélomane nyonso ya bonne musique, vous allez concentrer parce que artiste azoboa ki la bino œuvre clip wana ya copilote au soins de na YouTube. Donc merci na aucun piana pour la promotion. Merci pe na bande konyo sur ya film ou na film. Merci Hervé Petit, merci beaucoup. Alors to c'est na de konadiso artiste Descartes Konga azala kutu azala filie na ferete azala filie na falite baza batu moko ba demo ba koki ko bloquer étoile na Descartes il faut adusola a frapper nde bango. Descartes il faut frapper bango. Parce que l'objectif il faut jeune moko aya akota na karo wana apanza karo wana po makambo kende bien. Si faire la telemi mupanzi, fala telemi mupanzi Descartes akoti na katikati na barumba ya kitoko a s'imposer. Voilà. Voilà. Merci. Parce que l'artiste est bana Kinshasa kuna bazoko ka kupanza carte wana te. Yango to senga intervention ya artiste américain. Aya akota kare wana po ba discussion effet si là batu ba komi ko dembela ba artiste mi balé quand les ala qui vivent les za makasi BCB za makasi maison mère za makasi quartier la terre makasi na ebisa yo fali na faire ba changer système à musique à Congo. Voilà. Ou soit aux affiliés na fali ou soit aux affiliés na faire donc troisième personne azate. Voilà. Yangwana kama mbolobi Descartes Konga azali troisième personne. Troisième personne au azoya siko na troisième branche, troisième lignée ya barumba ya danger. Donc ba opoussa bango kala mingi tazo kota na kati wana. Voilà. Merci beaucoup Hervé Petit. Merci beaucoup. Merci Ken. Biso to landa na évolution awa. Merci. Alors bande ko na ya Kinshasa lelo eza concert ya Ferré. Ce qui fait la osala batu ebele koleka fali. Toza wana pona kolobaka la vérité. Jusque là, tu as un témoignage, il y a une vidéo, il y a fallu, il y a un kiti, qui est tombé quitté, tu as une vidéo, on a été. Bande konangai, héritier atindi batu 4, barozala na kati ya salle, barofana, ba place différent, bango ba okende contrôle. Bobet, bagolope boyaki conseil ya héritier wata, boyaki conseil ya héritier. Bobimisela biso place à bakiti sale, place à bakiti vide, place à rideau, même émission héritier lobi akoti café rete, akoti café rete. Ya boka nsate bato yo, soki faire asali ba rideau kuna, boka nsate ke bato yo bakopesa biso information ba bato oyo
toyebi te non baza bato pena balela badelege bango pena ya kodelege da héritier wata abiranda César aseketa César héritier wata abiranda César aseketa César oyo bosalaki yeba kotika bino te héritier wata aza déterminé Hervé mpe taye lisusu Hervé allo bon namoni Hervé aza nanu na nini donc Granda César aseketa César musique ezokende bongo baza bana ya wenge biso makambo bana wenge tali biso te place commentaire eza ya kosala tokoya tosali commentaire po fali apesaki bino bana wenge conseil boyokela fali te naluka na conseil wana fali apesaka bana wenge na tiango place nini fali apesa bana wenge conseil bana wenge bayokela fali te toloba nini apesa bino conseil boyokela ete siko tokoloba nini awa pe tomoni golwa moko awa atindelaki biso audio oyo boyoka bazala kotomboka pe awa da bagolo bazala kotomboka balobi mama Denise mutazonyo Vous souhaitez obtenir des... Merci. Alors, tozokende parce que Robino Mundi Boupé, ma caméra cachée ezali kuna Robino. Ma caméra cachée pe ezali kuna. Ce qui oteki na yo billet oko analyse. Robino acheli fali libaya ke sans fali ya koteka na ye sans fali akotsala plein. Problème ezate biso tozela ka suite ya makambo nyonso ndenge koleka tozela ka suite tolingi na biso koloba mingi te tonto promo boyebi mosala oyo bosala oyo yaya bobongisa mwa muke tonto promo nayebi te faire asombe londa kuke nani Madilu aya déclaré nzembo fali na badongolo misu les ennemis de la culture bazo kotisa biloka mike tantôt les fils de ma sœur Fali Ipupa soki nani Madilu aya déclaré nzembo Fali Ipupa bimisi ba article ya droit affaire nzembo Madilu nazolinga kosolola ngona na kovanda te po ngana linga so na ye na beti mbala mo na silisi ba faire avant Naya Mobima, le temps je vous rassure déjà, Fali Zala Moutou. Zala Moutou. Biso na ba Congo to le baka kiaku kiangani. Ya Madilu eza ya Madilu. Ya Luambo eza ya Luambo. Ya Yope Timba Faustin eza ya yo. Soki olingi ozala kimia kosimba kabilo kwa batute biso bateya biso bongo Fali. Fali soko simbi nzembo batu mutu a famille ye ko discuter yeba ko solola ko profiter na droite lokola ba magistrat na ba voko ba boto na batu mapango orchestre ya Franco 8 ondimi nzembo ya Franco 8 ondimi mais mayele na mungongo ya Madilu donc azana ba droit voisin na ye yeba nde ko solola nous sommes des culturels sociologiquement les biens appartiennent à la famille. Donc, Nengoza na Fali Ipupa.
lokola yo po orenie po ozwa disque d'or lokola esi ozwaki parti oyo ya nzembo ya Franco oyo Madilu Jean de Dieu akontribua papa oza na niongwa batu donc mutu tu ya famille ya Madilu aussi longtemps fali yo osala œuvre osaleli œuvre ya fali fali osali œuvre ya Madilu donc bandeko na ngai eloko nazo comprendre te est-ce que bato baka kosoutenir frere boza na même idéologie na IDPS ou eza ndeni parce que namona IDPS po baloba bien il faut batanga kaka kombo ya Kabila po baloba bien il faut kaka kombo ya Kabila neti bato frere po basala makambo bien il faut kaka batouche kaka Fali peut-être batouche kaka Fali bato ya Fali pe po basala makambo bien il faut batouche kaka kombo ya frere nayebi te est-ce que baartiste wana nde batindaka bino ou bokomisi yango politique moko boye bosala mpona kogagner peut-être bavie est-ce que ezalaka vraiment souhait ya baartiste est-ce que Alexis Weti ndenge aka kofingela feri est-ce que Fali akoki otinda Alexis Weti aka kofinga feri chaque jour ou fait ou Alexis asalaka yango na bavolonté na ye est-ce que tonton promo makambo oyo azosala oyo est-ce que ezalaka souhait ya feri toyebi te tolobaki lelo toloba mingi te me nazo informe bino ke bato baza deja na salle ya bato oyo bakota na salle ya feri mpona kozwa baimage bazali deja baoyo mpe bakokota mpona kozwa baimage na salle ya Robino Mundibu bazali deja donc lobi baanalyse kozala emati ekiti nga na bolwa te na warion te golwa moko kotindela ngai voice mpona koyebisa nga nalobelaka artiste na yo osala perte nakozala wana mpona kokumisa fere te mpona kokumisa Fali te nalobaki na émission moko ke fere aoteka makasi koleka Fali nalobaki na ngai mpona sentiment ya analyse wana mais c'est faux parce que conclusion tokozwa yango soki fere egola abeti lobi nde tokosala tokolobela yango donc lobi nde tokolobela yango ou bien na butoa kaka tokozala na bino na direct à partir ya 2h du matin ou bien 1h du matin tokolobela pe masolo wana ekosala biso bien ngai na okende ozala mutu ya mutu na ndenge nini parce que bamusicien wana deja ngai deja voilà même ba concert boy nakotaka nango te nakoki ozala mutu ya mutu no na ndenge nini eza pasi pe mawa eza pasi kotala oh commandant Cousteau auti obenga tika na rappele nano commandant Cousteau merci